un site de rencontres où ezali très sérieux pour na ba relation moko très sérieuse. Alors bandeko nanga, yom tozo luka mwasi, yom tozo luka mobali, n'hésitez pas, boya ebele, ezali na âge limite à partir déjà il y a 19 ans. Ti likolo bandeko nanga, soko so se ceinture sel, oluka mobali na église, oluka mobali na ba fête, oluka mobali na musala, ozwate bandeko nanga awa okozwa. Oluka mwasi ozwate awa okozwa. Bandeko nanga boya ebele, go contacter la danoise na 0044 74 59 62 51 17. Okozwa la danoise, boko sur la ndenge ya bien, okozwa mobile ya bien bandeko nanga, n'hésitez pas, site ezamoko original, live together, love sur love, 100% anonyme, inscription zali gratuite. N'hésitez pas, venez, nazo zelabino, bozali bienvenue, ba love, moi. Ngayoyo, nazunguka masinga yoyo, sokolo takinga na loto, mama yaka tolingana na biso, tomona baparent na yoyo, ton futur mari na yoyo, sokolo takinga na loto, mama yaka tolingana na biso, tomona bapasteur na yoyo. Hello tout le monde, la famille sous les baobabs, la pesibino bambote belé, nazo benga bino bo s'abonner na site na biso ya sous les baobabs et puis na live together en tout cas boye belé surtout bana na biso ba jeune fille na biso à partir ya 25 ans ti likolo boye vraiment belé bokozala décité et pas ya sous les baobabs yemoko ingénieur, sans oublier maman maréchal. Donc, tobendi bino ebele, eza joli batinisa, ye, joli batinisa ngayo, en tout cas, bambo ebele, papa les sages, maman les sages, bino nyonso na bengi bino, Wesh TV, na mona epe vidéo, na pe na sala la sport. En tout cas, na bengi bino boya vraiment ebele boza, décidé na souhaiter bino, bon week-end na bino, quid mada, Moulaja, Mario Moulaja, aux habitants de l'Europe, aux habitants de l'Asie et de l'Australie. Écoutez ce que l'Éternel Dieu dit. Après le 15 février, voici donc le message. Au troisième dimanche du troisième mois de l'année 2021, les vents qui vont emporter plusieurs dans le monde vont commencer à souffler. Et l'Éternel va commencer l'exécution du jugement de l'année 2021. Le début, c'est le troisième dimanche du troisième mois. Plusieurs seront emportés. Beaucoup vont décéder. Cependant, le 21 mars 2021, je suis clair quand je parle, du matin au soir, peuple des Sion, habitants de la Nouvelle Jérusalem, membres de Romains 19, écoutez les orientations de l'Éternel. Nous sommes en jeûne et prière. Nous ne vivons que de l'eau. Et dans chaque maison, appropriez-vous l'huile que vous voulez. Mais lorsque vous terminez la prière de 18h le 21, vous prenez quelques quantités, vous appliquez sur le linteau de l'entrée de la porte de votre maison. Je répète, cette onction d'huile doit être accompagnée de la prière qui bénira lui. Ainsi, quand ce vent va commencer à frapper, où que vous soyez, votre maison et vos enfants, ainsi que les habitants qui y sont, ne seront pas touchés. Mais en attendant, vous allez recevoir dans Évangéliste Roger Baka Télévision, dans Nouvelle Tendance TV, une prière accompagnée de ma voix que vous exécuterez chaque matin et chaque soir avant de dormir. Vous l'écouterez et vous allez acquiescer Amen. Afin que, au travers de cette prière, que chacun de nous entre dans le lieu secret de la sécurité divine. Ne suivez pas les distractions qu'on vous raconte par les émissions télévisées. Au troisième dimanche du troisième mois, le vent de l'Éternel emportera plusieurs loin de la face de l'Éternel. Je pense aux gens qui habitent le continent que je dis. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Église entende ce que l'Esprit dit à l'Église, oracle de l'Éternel. Coucou, bana membre, bana sous les baobabs, donc vidéo eza ya jolie, batinisa
Donc nasali vidéo mpona kobenga bino bosabone na site na biso ya Sous les Baobabs chez la danoise maman maréchal ingénieur. Donc nabengi bino vraiment boye ebele bosabone bino nyonso boza ya kosepela. Linda yayo yango wana, pasteur na ngai Jean-Paul yayo pe yango wana, Mario Moulaja, Patrick, tout le monde, Queen Mada yoza cœur na ngai. Donc nabengi bino vraiment bosabone bana tout na bakombo na tangi te mama Sage et puis papa Sage et tout le monde bosabone na Sous les Baobabs. Toza na posa ya ba j'aime na bino, donc c'est un peu ça. En tout cas, gros bisous, kamata ba bisous na bino yango wana. C'est joli, batinisa. Bye. Bonjour, bonsoir. Bayenge, bandeko na ngai. Bandeko na bisa bundu dia Congo, bonsoir na bino nyonso bosepela kolanda. Sous les Baobabs, obo partagera ba vidéo nanga, obo ema kango pe bo tchaka ba commentaire, bo benga nga pona bozongi sanga na nzela soki na bungi. En tout cas, bambote ebele, bobo to bonde kona bandeko na biso catholique. Oh basala ke to tanga ba classe bien. Vraiment ba merci na bino. Tangu nyonso to bosa na bino te, respect na ba chef coutumier na biso. Baza nécessaire, surtout na famille nanga. Tolingaka bango mingi na tanga mabala. Bazanga te. Mwatsamba na bino yango wana. Tokembangu basalam na bandeko na biso ba musulman. Ba bonsoir, ba rebonsoir. Na ba témoin de Jéhovah. Bandeko na biso abima. Néo apostolique. Bato missioni. Église à MME. Vraiment, bambote ebele, matondo na bakimbangiste. Bandeko na ngai, na ye na sango ya mawa. Sango ya pasi, ya esengo te. Bandeko bo partager message o. Bo partager yango na Europe mobimba. Amérique, Europe, Amérique, ce qui peut Océanie, Kabamboka Oyoyo, Roger Bakatangi, wana ba continent. Bo partager message Oyo. Bande kunangai, pona peuple na biso, boza penza ko banga. Makambo Roger Bakalobaki pona le 15. Bato ebele babimisi bambongo na babanki. Bato msu bazonga ki bakezele yango na Congo. Bakutani kutatana Roger Bakango pe na Congo te. Bato mususu bazana kolenga ti lelo. Roger Bakati ko sa motema mabebo ndeko mobile. Même si bamebisi yo message yango ebi combien ozopesa bato ba tension. Combien ozopesa bato ba malade. Message na wana il y a les 21 comme isusu mafuta l'huile d'olive. Zela papa to embana nzembo moko pona okumisa nzambe na biso. Tokumisa Yesu masia. Viens bandeko na yembaka bien te mungongo na nga na yebi na yembaka mabe makasi. Boyo kilango ka bongo. Ya pe nzembo ya nzambe esenga te o do re mi fa sol la cité. Viens, Seigneur Jésus, soleil et les vents dans la nuit de notre monde. Oh, viens, nous t'attendons. Apportez-nous la liberté et la vie. Les captifs des Sion attendez ton retour, les pauvres de Yahweh espèrent ton retour. Viens viens briser nos liens, viens essuyer nos larmes, viens nous sauver, Seigneur. Nous t'attendons, oh Maranatha. Seigneur, viens,
s'il te plaît, je t'en prie, viens essuyer nos larmes. Baka nous fait que parler et parler. Tes enfants commencent à pleurer. Tes enfants n'ont plus la force. Oh Seigneur, reviens bientôt, pardon. On t'attend. Ou qu'il est baby. Viens briser nos liens. Nos liens avec des pasteurs sorciers. Nos liens avec des amis. Avec des yeux mystiques. Seigneur, viens. Yaya. Yaya sunanga, yaya. Maloba oloba. Eza ne compréhension mo batu batika na ona mokili yaya. Na ebite. Et le ezaka passé, hein. Rabbi ne change pas, au change raté. Oh lobi otika la ka bongo. Yesu loko loba kanga na kei. Vos fils prophétiseront. Yango makambu bako komi ko prophétiser biso nyonso. Oza et ozaka prophète. Oza évangéliste et oza la kanani. Baka. Oza la ka frère. Évangéliste et pasteur, docteur. Parce que nazo comprendre 5 ministères. Papa okangia ona mutu moko. Bakata kutu nzambangwa linga kayo. Prophète yo. Pasteur yo. Docteur. Kotanga ba verset. Pas quoi perroquet yo. Apôtre yo. Ok ko établir ba église. Ce que ba bengse ko sona ba Canada ba wapi yo. Évangéliste yo. Roger Baka. Leki na biso nini. Roger Baka malili ekomisa batu fragile na mboko yo. Batu bakoma très sensible yaya. Tika bilobela ozo sala eza mabe. Roger Baka bomisa ki batu le 15 sozo yeba te batu babanga ki ebele. Bamsou bakufi physiquement, bamsou bakufi spirituellement, baboyi na nzambe. Roger Baka zo penguisa milimo wa batu. Tika biloko oyo Roger Baka tika. Biso bera bata poto koto lingi na biso ba prophétie lisusu te. Soki penda nzambe ko ayebisa ko yebisa ye bana na yo o bakbima ba diaspora balobi to lingi lisusu ba prophétie te. Ba mindele ba vivre na prophétie te baza o vivre. Loko biso pe to ye awa to lingi na biso te to comme na biso intégré o. To lingi te tikala na ba prophétie na ona batu na mina Congo loko balinga ba ka ko consulter bino bokoma lokola batanganga ba manganga. Tika batu ya poto bazala kayu bazala ba facture ebele bazala ba makambu na bango bazo travailler bazala ba projet na bango papa pourquoi zo arrêter ba projet ya bato ekomi kaka liwa na poto liwa bolongwa bokoma ba esclave elongwe et comme sous le 21 liwa zoya tolanda ba prière na yo to tchaba après par exemple ngai Roger Baka tika biloko wana oyebi bien awa couronner zali. Oye biango bien zo boma bato. Siko pourquoi zo ngaka o comme ça bango grave. Toko prier parce que to yebi ki année passée à partir ya ba avril bato ebele bakufaki. Pona corona biso to prier pona yango. Mais you ke no koloba na biso auto tchaba huile d'olive na ba porte to chate. Huile d'olive nanga na okalingela ngo maki. Roger Baka huile d'olive ezaka cher hein. Ezalaka talu biso huile d'olive ezalaka talu nga lambela biloko na nyeso na huile d'olive. Roger Baka huile d'olive na okalingela ngo maki na ko liango soki eloko ngo ekoleka ko aveni na ngai emona ngo te ndaku na ngai eza edinda na makila na Yesu. Roger Baka tika biso pardon pardon.
bandeko nanga bolimbisi nga na bando yoka lisu Roger Bakate so na sali analyse parce que bino bobenga bobiri la danoise tala Roger Bakazo yoka te vraiment mekana koloba bino na bokomi kokangisela ngai Jeff Ifonge munoko ti bokomi kokangisela munoko papa limia respect na pesaka yo merci na ndengo longola ki video no salaki na Jeff Ifonge pona soko tika kiango nazaki deja makolo zaki na nzela pona ngai oya toucher Jeff Ifonge na 12h10 nga na 12h12 na ye mais le quoi yo mutozaki na ye na bando zelaka deuxième jour na ya nazolo bapende solo papa limia nazoye bisao deuxième jour nalinga na ya po na lobilao ezala atteint a olongo linongo yo pe kopesa ba justification no pe ba justification no pesipe bon na video yango pe so penzo ko yoka nga yango pe longola na owana o lobelaki bosola na Jeff Ifonge oyo collection na tribunal kutu na ke na tribunal ya obande ko préparer ndeni ya ke samba na tribunal ya Belgique obi olinga ko ya osambwisa bon toleki oyesko na oyo lobi olongoli wana oyo pe oche tolingi yango te na yango pe longola ngo nyoso ka papa ekende kaka to bandela kama makambo ya zéro. J'ai fait fonge s'il te plaît koleka su mingi kuna te doze kaka moi moko esili parce que so oke kuna koloba no kote tika ye moko posa ba question ye moko pesa ba réponse comment no moi malili so oke na site na moko yaya pompe kuna kaka to biso to ade kuna to landaka yo ozano so obligé okende na ba site ya batute pompe kapana ceux qui a invité azande kona zando malili parce que le besoin ka moto na plateau akoka ko maîtriser ote ya ebité makambo basaka ngo moto papa lima yebi makambo babaka osoye nango na ndenge moko boto papa lima yo moko bona be mission sala na batumsu na ndeboke na ngo malembe omuna tokoka kotala ngote tokoka te biso to abata moto papa so bandi ko tout fait Jeff Ifonge si to tale swe panote so a chepa na to tale pa na to tana bisote parce que ko changer identité mutute azabonga otika la bongo nzamba ndimela ka bongo biso pe to linga ka bongo voilà donc bande ko ngai bon na cheli bino sikoyo nini makamba Roger Bakande nga lobaki bolanda mais ba mama pardon mutu moko abanga te bo bangelo moko te eloko moko te mukolo fin du monde roya mutu moko akoyeba pe azate yesu alobaki akoya lokwa moyibi kutu koleka na moyibi kuta musazo kota na ndaku moko boye so ibocha ba minda moko boye bocha caméra bo mona mko yesu oya ta boche caméra bo mona etenenga okita ata koti na kati ndaku na bino che caméra na caméra mona na te abaki oya lokwa moyibi baka s'il te plaît pardon oh eza moi ya ba mama baka please oh eza moi ya ba mama pardon toi ta maman est déjà décédée moi sinon so pe boboya na to yebite please tika biso ba mama to boko la bana na biso na malembe tika ko matsa batu mafuta na mutu tika ko bangisa batu les 15 silité et comme sous les 21 s'il te plaît tika ndeko nanga Alain pardon on t'aime beaucoup koleki sabaka na ba prophétie ya mabe pona biso bata poto koleki se na chaîne note tika lobela na chaîne moko papa tika sinon to komona batu ba ya ko saboter chaîne no pour rien déjà pona les 21 à l'endeli je te dis na zwa ki ba batu epele bazo batala ndele penza ndenga koma kolekisa muto tala muto ndenga papa sokola maboko tuna etem nyo lingoloba ate ya mokili mobimba Congo Kinshasa ye aza pasteur tozana ba pasteur na biso pe ana poto
Et là, on y a comme la biso, quoi, yende aza pasteur, ya poto. Baka, qui t'a nommé pasteur pour les diasporas? Qui? Et que pas même les diasporas, hein? Oh, baza na Angola, partout. Biso, surtout, zandenge, moto, aba diaspora, to tikambo, kanabiso. Pourquoi yo kangamaka na ya poto, ya boy. Eh? Nanga pesa ki yo manda, yo comme pasteur na biso ya bata poto. Eh? Bande konangai. S'il vous plaît. Eh? Alain Dele, s'il vous plaît. Oto linga ko mingi. Pone ni tolobela pasteur mususu anate. Oh, ozo ya na iwana zo saba analyse wana. Eh? Pone ni batu bazolobela Roger Baka. Parce que azoya ko pesa biso ba tension ba nini tala alendele obato bois kaka na poto wana so yoki bango lelo ba kufi pona prophétie Baka. Est-ce que o sepela? Est-ce que yo pe ko sepela ke biso to kufa na diaspora ba vi wana o bata diaspora ba tala kayo rozwango tala yebisa Roger Baka soka ate ya mokili mobimba ndenge nini mwana Yesu azoya ayebisa biso akomi na kote nini a comme na ciel nini yem tatangaka 5e ciel, 6e ciel, 8e ciel. Oli aye la biso makamba prophétie oyo ezo sala comme si a comme na trouble na mutu. Bandeko Bible poso ko tanyango trop. So okebito ko zali pe liboma lisusu kana kacha Bible wana. Parce que tout excès nuit. Yo mutu bombo vona no ka bloquer ba verset biblique o bloquer ka tela siko ndenge comme ko dérégler mutu yaya. Eh? Oh, vous la journée, vous avez même 5 versets bibliques. Vous avez répétition. La Bible déclare. Nous allons faire ce qui nous dit. Please, laisse-nous rester en paix. Et ça, faut qu'il y ait bisoté. Ndeto yaka na poto, faut qu'il y ait bisoté, papa. Et ça, la volonté na bisoté. Nandi mutu moko ya na poto na volonté nezate eza volonté nzambe so nzamba linga ite ata yo lingi oyate batu boni bazana bambongo ebele ba 10 000 ba 20 000 ba 30 000 ba olinga baya na poto me viser zate eloko ezate ba yepete donc biso te to ya na poto abaka eza nzambe mutu moko te aya na poto na volonté diabula ata okena ndako nganga nde nini ja ozano pe visate poto bayaka ngoka na volonté ka ya nzambe esi ekomama na mokanda na ye ya wolo esi ekomama Roger Baka tika liweza partout tozaka lokola batu ka norma toaka lokwa banzete toaka lokwa do obotami okoli okufika bongo Baka pardon évangile asika oya nango ezate Bible wana oyo batanga ngo liboso na batika ngo oyebi combien d'années Bible basala papa internet yo bandeko boyete maman bobanga pe loko moko te bolanda te le 28 le 21 pe loko isala ma tele 22 elo pete elo mote Baka le 21 go ozo babatu bakufa yo moko kufa kaka parce que to sengeli opéra liwa to komo sengela Baka liwa kufa yo moko pa prophétie leki eza nini yango pe boy pardon bandeko nanga vraiment na débordé moi muke mais Baka wana komi ko exagérer surtout ba mama batu bakoli na bango bakomi na ba plus de 60 ans ti likolo ozaka ko bepisa bango mitemo ozaka ko bangisa bango ozaka ko betisa bango mitemo eza bien te Baka. Respecte aussi les gens. Pardon, s'il te plaît. On t'a supplie, laisse tes prophéties. Garde ça pour toi-même. Vraiment. Voilà, bandeko nangai. Je vous love. Tous à peine à live together. En tout cas, boya ebele na live together. Ozoluka mobile bien. Ozoluka mwasi bien. Ne zappez pas, n'hésitez pas. Bengala danoise na 0044 74 59 62 51 17. Bande konanga site de rencontre bengangai. Kolukango na nini te. Na internet te, na WhatsApp te, so na wapi non.
benganga no solana okitoko live to God together original awa eza original awa nde makambo awa nde ozwa mobali intellectuel so mpo olingi bonzambe na bonzambe ozwa ye olingi paster yaka awa olingi évangéliste oya bien lokwa baka wana te aoyebana te aza soki évangéliste soki paster soki apôtre nyonso tout 5 ministère alati yango te ezala bongo te non paster aza mosusu évangéliste aza mosusu prophète aza mosusu voilà bandeko nanga botikala bien je vous love la danoise.